nous eza nini lisolo nini oyeko betela biso oyo biso na bango elongo tokoyiko yeba na mitu lisolo nanga ezali boye na sala formation nanga awa CAP Petite France na koyiko vendre diplôme nanga na ndako te yango na sali na ndako na ngai moko na sengi permission na mobile nanga ponga naza marié naza marié na mwana moko na koko na ngai na sengi nzela na mobile nanga na lobiki na lingi na koma kosala ko garder mibali oya mikolo basi bakola po bana mikie po kinunu ya yo donc eza ya bana te mais ya mibala mikolo oui yanga eza ya mibala mikolo wa mama mibimba na boy ko garder bana mikie po eza musale beli yango na senga ki nzela na mobile nanga atike nga nzela na ndako nazo garder ba papa ba mama oyo moniki ozo kende musala oza na pasa robomba papa te nga nazali 50 € par jour eza nango ebele te mama yaka papa vous à l'aise la place otika na ndako asala ba bêtise oyo kotikela nga mama nunu nasala ba conseil nasala ba histoire nasala ba masolo ya kobeta nasala ba conseil ya kobeta yaka mama nunu azali wana nasuka émission na kopesa numéro nanga mama nunu na kati te po elekenga te moza vraiment mbala liboso na yoka likambo o do banda na bota matina komi na ajo na yoka likamba boite mutaza na CAP Petite Enfance na ye afongolisi mo elongo to kobenga garderie na ndako na ye olayamba ba bébé ayamba mwa bana yuzo baba papa ya batu yo moko kozana mwasa libala mama ozo panga te ke ba papa no koyamba baya ba bébé sa libala na yo ba bébé sa mwana na yo obi kozana koko ba bébé sa oya yo koko idango yeli ono wapi la diplôme no vena ba comment vraiment que nous vraiment nous bona kaka ba papa no bana na ebisi yo fana mokili o eza mokili na ko tant to bota makafo ko créer exactement que oya ko sala ka o batu basala ngai na mona ka baninga na ngatu tangana bango batikala na bana ba bébé batikala na bana ba 2 ans ba 3 ans na préféré na ba papa pona zana musale belete na zaka la conseil moko ya formatrice na ngai yebisaki ngai comme les zaka Valérie ayebisaki ngai yo na mona ka ko encadrer ba papa bien eloko ani tikala nga donc diplôme na nga mayele na nga na zoka ne eloko formatrice ba ngai yebisanga yango nazana besoin ba papa nazana besoin ba mama olingo kende fete pesa kotika papa ezate ngai era munene nazali pona bien yaka papa Rosepela papa en tout cas merci beaucoup à la mine Rosona na peu pour vos amis bali na plateau likambo o do na ko digérer ngata mukete bonjour papa pasteur amen papa bozo mona na zo tuka ko makambo mama o abikinga mama la bri elekinga nazo kokate po tozana émission mozo mona voilà maman Sylvie na yebi na ngasi ndia Lola la sultane ya kaswa ya na meto konga mwana mswahili na hata na mtoto yani bale na ngai ale mama hata na mtoto yani bale na ngai ale mama donc moi si donc moi si famille c'est papa na kinia pasa la mao kinia bien ba pona baza bandeka bajani ba wumbe na ba fande sika mo le kitine em so peso ka mo ben so ke da pe o ke pa moi si mo pe moi sa pe ka si na ya boso en tabana ka boso acteur comédien ya makasi lokola Jani tout le fandi boye s'imposer donc ko tika mbongo ka jokisa na ndeni ko tiko liambongo ya matanga Jani liambongo ya nini za Sylvie na mao kama usundeni mao azakuna te mao bazonga na baona mao bafanda kinda kumoko lisu Jogi ta la vidéo ya yangi comédien ba la kena comédien ba as ba sa ba comédien so moni cheli futu cheli ko chola mwana ba olele mtakala ba bazo ba kala so ba chamu yasi ba choli ba alele na comédie et loke de jana kofi yango yo asali comédie ba trasika
eza teke ignore ya singi ete aleli ye na comédie ndeni yango oyo nde vie privé yango oyo ezaka na vie privé mteetelengana na balabalabala yango yaka na vie privé na moment mona olekisa noko très difficile mpona vina ntango babandi osala live mpona baofinga nga na makambo nayebeli mituna makolo te bokomisanga epula bokomisanga mama mobimba koko nga mutu na bala mobali na zo mobali na na mona uta mobali na Afrique na ya na ye boli bokomisanga lokwa zoba mobo lokwa kizengi lokwa victime mobo na ofanda kinya te na olala pongi te la brune bazofinga kuna boyoka te bokeba na bino boni bosaka na bato beko bino bokasa teke bato baofanda kinya te nyonso bosalelaka bato balive alokuta nyonso osalelaka bato balive babandi ofinganga boni bokomisanga mobange bokomisanga mokolo trop c'est trop naza mutu na lemi na droit ya oloba napesi réponse na makambo ezolobama napesi réponse boni boyeko nabengi mutu mpe te tuko sikoyo na bando oloba parce que so na ovanda kime na luma zoba ntango babandi ofinga na live kuna na likambo nayebi mutu na makolo te ntango nga na réagir mpe bamona nga zoba trop c'est trop Jani ata zwi mukanda lelo lomoni parti obokata obino nyonso bozwa na bino obogecha ba chaîne Jani soka zwi mukanda lelo akimi esala nga bien makasi elo nazela na vina nga Jani akimanga peut-être ko arranger nga na ovanda kine na kwena nga na bana na nga soka zwi mukanda akimi eza mu makambo esala nga bien makasi poko longwa na epembe na nga peut-être edine ba problème pona nga Jani soka zwi mukanda kine bengisi soki mwasi na Kishasa abengisa te yanga nini na kati bandeko nanga boza basi lokola nga bolingi nini bino nini ngo bolibola tanga na nzoto boye la brille Jani Fai ona botane bana misato ata zwi mukanda lelo kini eko arranger vi nanga makasi elo na zelaka na vi yango wana mengai siko pona bengane na ndako nanga na obengane te ye moko nda obima okende lokola bino bolibo sunga ngai ke na yebaka te po ngai mutu ngo na kopesa bino information nga mutu na koyebisa bino bokalisa ponga na sala émission te pona loba te na lekana na bemission te bato bakanisa kwa neti nga nazobanga koloba na linga te mkongo na ofunga mnongo na loba ebela bato bofanda mamoki Jani Fai soka zwi mukanda na pesa bino réponse po bato babengi na peut-être bino boyeba na bino eloko te nga mkono mvana kiti na ba Jani Fai soka zwi mukanda lelo kande boloba wana soka kiminga elongola nga la brune te ekozwa ndako na nga ya HLM bapesa nga na ozongisa ngo te na préfecture musala na nga ndenge na osala boye elongola nga musala te échanger nga na eloko te au moins kutu so Jani Fai azwi mukanda ke esala nga bien makasi po na ozala kimia na se débarrasser na babétise nyonso oyo nga na mikotisa banda bana ovanda na baproblème olatinga na nzoto bepoani bana oza basi otika nga tranquille Jani Fai soka azwi mukanda nde bosalele émission nde boyimili ya kombo na nga elibere vi na nga makasi mpe na ozala très bien esala nga belo na zela na vie peka yango wana peut-être bino nde bozwa ngo grave nga mpona nga ya grave te nga mpona nga eloko asika ezala te mpona yebi nde babisombela konga nayebi nde bamilesaka nayebi nde bamilesa yebi nde bakendaka mosala so botali be nga alukela bato makambo te nga na finga ya bato te bokanga makala na ngaka ngai Jani Fai nga te nayaka boye na poto Jani mutu aya obota na nga bozi eske ofuna bandolola Jani nde aya obota na nga nga aluka Jani te naluka Jani te mpona bota na ye nakangaka ye makasi te ye nde aya obota na nga aya mpa na ngai aya luka nga donc voilà naza mwana bato naza mpe na vi na nga na bana na nga bokovanda kaka bebolati nga na nzoto Jani asoka azwi mukanda kokima asololaka na mwasi mosusu bongo soki asololi yanga nini bino boyebi comportement na nga te bolingi nga mpe na ndovanda kiti na balopesa bino bédication tala kutu boye tala boye so boza aposa information nga nde mona opesa bino beinfo soki azwi mukanda lelo akeye abali mwasi soki abengisi mwasi na poto bon nga deya nde na ye poto ye abengisanga te sikoyo yasikani nga nde na obengane na ndako na te ye nde obima otikanga peut-être pour bomona nga na loba te nga aza na nga fia oloba te eza genre na nga te na oya ovanda te na ovanda sija Jani te eyokanga na nzoto bongo lelo siko so azwi mukanda ngo akei mobile mosu alinga bala nga mona nga na banda na ndenge mabe tene ata bino mo fo ozali ofo motu nese saa te nga nayeba Jani na théâtre te nayeba Jani na théâtre
En tout cas, bande bolimbi sanga pour nous choquer bino lelo. Nous choquer bino. Lelo on dirait dernière mission et puis dernière fois on dirait natanga comme bois jana mnonanga na média. Ouais. Okoka. Bien sûr. Naza maman on dit le vote ba mi balendo lobi on a moko akufa. Akufa le 9 mars. Okay. Donc déjà 15 ans dans ma ville. 15 ans de c'est na poto 15 ans na ville. Elle a akufi le 11 mars. Et ça quand on est nini mobile bozala gagner. Akibala libanda le même jour avec ceux qui ont tournage le kabini akibala. Na pourquoi zongeli pe na ndako asali nuit de noces. Nga jour moko comme par exemple na singe téléphone na benga na mo ba message. Na ko message voilà na copine mo na moni Sylvie Moulisso. Na sina yoka ko bwana. Nga na zoka numéro. Ya Sylvie na koma pende. Nina na zoa kaka. Na koma pourquoi parce que na mona ka ba message Sylvie Moulisso koma. Bato ba benga. Basa ba comédie bela mine ba benga. Mao jenaza limité na 7 na 13e rue. Ah ba la mariage n'est allé. Dieu m'a campagne. Nabi oh. C'est fait en Washington. Il y a journée. Oh, wali boma toninga pe. Bomo yemo mtadesa ke ba mutu asali. Oyaka. Ba fia sanga tina tel point que na lata pe na marobo ya muke na mo papa si na zemi ya munene na bimi na suite access poste ndio amatonge na komia na couloir na 20 mètres. Na ko kishoti na bengi vembalo fombi. Aiki. Vembalo, tuka jena bala. Ayo bala na ko landa teso nganda. Ngabi tina zao. Vembala landanga. En fait, na géré choc wana nde kitanga na mwana. Ya. Na bota. Mwana nga atenda 16 ans, c'est pas 15 ans. Au 2009, le 16 ans. 16 ans lelo. Le mwana nazala victime. Ya bolingo na il fallait un jour aller dans la TV à Kisanga Bindoki parce que à la documenté. Il fallait un jour avant la télé. Alba Oko va déstabiliser. On a une réputation tout ça. Et tout voilà. Et le Bama. Pourquoi la coupe ça un mois après. Ok. Abando Zalanding, Tinenga Koufi, Bando a sauté à Bandi à Canis, qui t'a touché. À Benga Senga pardon. Aolela. Alors ça m'a dit. Et c'est que il est en hausse, il y a un ndako na ya chaka mali. Na koloba nanga. Na ka muto wa pembeni. Kama ndako na sale lot na senga bikala. Omoni lokola bino bwa kizengande na lokal. Ya uli temo, ya uli mama. Lokola na lokayo na pesi 5 mois. Ya yo pesa ye mukana parce que na lokazo wa mukana te. Yo pesa ye mukana. Mais soki yo pesa ye mukana te. On zo ba nani. Na ba deli parce que na ko fa pendi. Ya mwana mwasi. Na binaye. Na seke la blonde. Yo fa lelo ozi ko na TV wa kizengande. Na kango na kisi ndo za mukana te machin. Lokola na kango na kisi. Ya uli mambo témoin aza azoka maman lobo. Na peso 5 mois ba peso mukando comme en français. Mais ceux qui ba peso mukanda ki après 5 mois, une année après na le kaka on a le banabino. Na la kabango une année mais aujourd'hui ça fait au moins 2 ans après faut sans papier. Est-ce que au confirme que biso tout me ka kobenga maman Sylvie Moulisso pour te donner numéro na ye. Na ça que fort ya ko mati na famille et permettre biso to benga ye. Et c'est pourquoi pas benga maman Sylvie Moulisso yango bozo mona donc vraiment numéro ya maman Sylvie yango donc je pas bien bozo mona. Biso na senga benga bino nyonso bosangalinga Maxime telefone mayoki ati bino bata normal mutayoka ngaza kati.
Ngambe kwa mali voye. Kaida nga. Non, ça régime Maxina Kondi. Lioba ake. Franco ake. Yafa yome na niamini kona ome na tena tiki. Yafa osalem na ome na koka. Yafa aseka kama yafa olieni. Abinyo sona. Yamu bana sona ndak na tomo sona tuna ndali boss. Oh! Ondi mateka za mokonze. Ondi mateka za president. Ondi mateka binisa bale bele. Omo ndali boss kwa coach de sikate unanja coach plus savani. Mana wado tuna mutende boss akomi wala. Amo benga de boss. Toda. Aboy na mote mo ba. Na tuna ko bitay sige ya boy. Na bilay sige ya boy. Ya boy na binga na on sister na bengi. Ndenge ezolekela yoza master ya Jani Fai ndenge makambo ezoleka bien ezoleka mabe est-ce que siliki to sepeli ndenge na sepeli te makambo ndenge ezoleka sepeli te na sepeli te parce que Jana Beli bamisu bamonana te onga na zolobe ya vérité Jana Beli bamisu bamonana te comme makambo kopesa mbongo bato misu bakomonana c'est pas bon onga na zoloba c'est vrai Jana Bela bato bamonana te era kufi ya kopesa mbongo bambaka sa misu bakomonana c'est pas bon vous comprenez c'est pas bon donc ndenge za wana Jani ala bana misato ala na poto ala bana 6 na Kinshasa à tout neuf vous comprenez donc mbongo ndezo pesama faut pesa mbongo na bato ba souffrir na ye era ndoko bela na ye era zo kota ba pital na bango era zo kufa la bango ezate ba oyo bazalaki te baya lelo bando récolter mbongo moi je suis pas content voilà le en vérité je suis pas content vous comprenez ba o ba yela ba sima la bazalate pato yebi petit musu bana ozala bango pembeni kuta pesa bandako apesa ba musala mamona nité c'est ça que moi je déplore c'est ça que moi je déplore ba kanyo to pesa bana loyenge mutu na mutu ana kai na e to pesa pa nani bon zo pesa bana loyenge la loyenge on doit lobi la loyenge parce que déjà et bandi de la loyenge yolo ba la loyenge po ese ba matanga ese bandi la loyenge non loyenge on est bandi la loyenge cela veut dire ba o bazala ki te ba komo zwa de ba mbongo c'est ça que moi je dis yango le bandi la loyenge donc il faut ça la bateau bazala ki ne pembeni o ba bi passe à Jani moi c'est mon ami d'enfance là baza organisé omoni mige mbongo zana énergie eza na côté positif na négatif kolakisa mbongo na miso bato botozi autant na mama ya Jani na bana Jani na ba neveu na ba nièce na bato tout bazoka mbongo na mato sala eza mo compliqué bayo kanite c'est tout tukua tukifikiri kila mara juu ya mwisho wa kwenda mbinguni sisi